tant to kutana e nga zaina bagarre de corps ngai e sakola pona ngai amona ko lo ba fanti to ke maleme tanga banyo sa pona mo so zaina na mona yo ba fanti na biteke mbata après une année conscience na yo sa na mo ke activité na nga comme kufa que yo ozala mwasi mobo ovivra na ye mwasi wana aza sirène aza tata mwasi na oleki ya papa na yo abwakela me bambasu l'incrédulité eki komema biso na échec nayebisaka bana nzambe chemin ya je m'en fous emema biso na si je savais soki ça na biso ozwi Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance sur la meilleure de chaîne. J'ai un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Mesdames, messieurs, vous savez très bien, avant de commencer cette émission, je préfère dire merci à sponsor Nabis officiel. On va toujours que y a Tika Rabiso T, y a sponsorisa émission Oyo, à foutre Rabiso Kitoko. Fin du mois Oyo, Toro salaire Nabiso Rokoka. Non, non, l'équipe moi mon de 100% à foutre Abiso. Y a PC Biso famille, à PC élévation, à PC succès, à PC peu Manabomoi. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le sponsor officiel de cette chaîne Chebiso Télévision. Merci Mingi na sponsor Nabiso. Je dis un grand merci na bandegonion so Oyo babenga Rabiso pour na kosunga ko soutenir orphelinat Bravo Jésus-Christ. Oyo ezwami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A. Et pas Iwapi orphelinat Bravo Jésus ya Papa Chic Mukati ezwami motonyon so azana posa ya kosunga bana bitike. N'hésitez pas de nous contacter, appelez Papa Chic Mukadi ou appelez Maman Lydie. Appelez Papa Chic, na opesa le numéro ya Maman Lydie Mukadi. Bandeko musu ba otuna Mama Wechi akena Mama Wechi azana répond à couper ma senga imata mpe Maman Moulayi. Biso to Chesiko yo Maman Lydie en tant que responsable pe ya orphelinat na Yemoko azo gérer pour l'instant. Et je profite pour dire un grand merci à Héros dans l'ombre Oyo ba ko réaliser mission. Je pense également à Gordon Elias Sinandoku, je pense à Détena Biso Denis mon solo également, na ba preneur de vue, na moni j'espère Kachama également Jacques Milambo, na Ndeko Biso Israël. Pour na pas nazwa tamingi na kebongo couper sa mbote na invita mko alelo ngai moko na baki na yambaye par rapport ya ba appel par rapport ya makamolo lengi nzamba ko saela ye na zui ba appel moi mingi ko tuna est-ce que zaye mosai malamu ya nzambe est-ce que vraiment c'est un homme de Dieu, raison pour laquelle ngai moko na ye ko tuna mituna toyo kaipe lo lengi nzambe akosaela ye. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic, bonjour Nzambe apambola yo mingi. Merci. Nzambe oyo oyebu uti kolobelo komoko sponsor ya solo, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Afuta kabiso na avance te, afuta kabiso na retard te, na afuta kabiso na temps. Soki temps ekoki mutako empêcher angwaza te. Oyebi ebele ya bato Papa Chic tokufi to sali ba AVC ba vie et bébé parce que to précédent qui temps to mona ki faut kaka na koma il faut kaka na zala or temps ba précédent ngote tant soki balobi oui na nzambe etikali oui nzambe apambola yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu quand même sur le sambo poto kota na muzindo ya émission kwa lelo ovandi bisikele kibule na kombo na Yesu mabolongo egumbama pe minoko nyonso elobaki Yesu aza mokonzi
nayebi mokili mobimbo eza kolanda biso. Chacun de nous a un problème. Oh, a un besoin au secours ya moutute. Car les Écritures disent, au secours de l'homme n'est que vanité. Mais ce qui se confie à l'Éternel, bazalaka décidé. Père très saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chacun de nous sur cette terre des hommes, osant avoir promesse sur latissa pour faire sa vie. Nous avons sokyo kokisi angote, muta kokisa zate. Pendant quelques minutes, sur tous les émissions, fongola matoi, fongola miso banana yo, te diriger ango, émission oyo, et même ma guérison, et même ma restauration, et quoi ça? Bokonza molili, petombo la bonzamba Yesu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Batuni moi mingi, papa chic, biye baro bengi voyant. Voyant, pourquoi vous avez combo ya voyant? Avant de couper la mozindo. Papa chic, nazali parmi, je bien dit, parmi ba icônes. Parmi les icônes, il y a prophétie en Bokanangai. Ce qui tolobi voyant, est dans le livre 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Balobi autrefois en Israël, tant le peuple bandé ko kende ko consulter Nzambe. Babanda qui ko kende pas ba voyant. C'est lui qui appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois le voyant. Voyant qui signifie un prophète. Mais natika la na kombo ya voyant, pe na lata kombo ya voyant parce que oya yebe sika wuta, aoyebe sika zokende. Mutu nyonso papa chic attendenge ozali awa. Toza na émission. Mais à toza na émission oyebi kenanda kunanga point ona tse loko yo. Mutako la ki zonda kunote. C'est que mutako la ki sa oyozate naza parmi ba icône. Ya voyance ya mboko. La plupart auto bandi na ba musalo yo ba précéda biso na repos éternel. Voilà pourquoi namona kamakambu ndenge sengele mona. Baka ozana na kisi ya komona makambu. Est-ce que c'est vrai? To c'est la kanzame na ndenga solo. Vous savez, papa chi kanga eloko yo naza koloba na yo. Soki kisi naza nango, véritable kisi eza kombo Yesu. Amen. Est-ce que kaka molili nde ki kosala ke batu basala ba ple, batu babika, batu bazo. Nzamba pambola kate. Nzamba fongola ka batu misute. Ce qui monde à ténèbres est na mabe. C'est que Nzamba zana bolamu oyeneki. Nasa la kanzambe a bomoy. Merci. Tout le monde est na mutu na plateau, oza manki onate parce que mingi makambo pe to komona yango, pe si mutu mbongo aya ko témoigner makambo lokuta na plateau. Yo za bosai na Nzambe. Est-ce que makambo modèle wana pe iko ko salama? To yo sali yango pe. Papa na ko se justifier te. Mais na koloba na mokilo eza kolanda biso. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Wana ko sa publicité na yo moko. Ayi ko sa publicité na yo to sa publicité na Nzambe. Soki ko sa la publicité na ngai nano yo kangai na likambute. Et loko na ko sala te jusqu'à ce que na kokufa ezali culte sa personnalité. Na sala na leka na yebi angote. Na préféraka ole na mema ba témoignage bato ba kolandanga ba témoigner. Papa chic na oki ko tondisa bato na salo ya bato ba biki na sida na nzela na ngai. Na zana bato o cancer ba confirmer ye pe na hôpital ya munene lokwa centre nganda. Mais na poser le boko ba ki les ali susuke. Soki bato basala kama kiona ba yebani. Na yebi angote. Na koyeba yango te pe na kotikala koyeba yango te. Objectif c'est nini ya robé na plateau albasu makambo comme la ki. Vous ciblez banani. C'est quoi l'objectif ya kozana ya? Naza ko cibler bato baza sur la lueur ya monde à ténèbres. Oyo ba docteur ba lobi que c'est impossible. Oyo vi na bango esuki. Ba bloka mbongo na ye, ba bloka santé na ye, ba bloka vie ya bana na ye, ba bloka étoile na ye. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Même ici, mouton a mimi. Mon kili, mon bimbo, c'est un boss. Oh, ya zongi le lo pacteur. Oh, ya
Batu nyonso ya Pointe Noire o ba olanda moto yo bako benga ba biso o moto azalaka na yeba yete. Mais na pesa orientation o yatanga temba memanga ti la justice. Mais lelo o nzamba loba ekokisama. Akoloba mokile kolanda alati pe maskete. Toyo kainano olobi ebele toyo kainano papa mbote. Bonjour. Babenga na kombo ya nani? Kombo ya Pichu. Papa Pichu nani? Pichu Amba. Voilà, toyambio na émission na biso c'est grâce à Dieu. Bafucho combien pour ya kokosa makambo? Ata 50 centimes mon côté na maboko ya pasteur voyant. OK. O la pesi ngai pona ko témoigner. D'accord. Ya makambo ekomela kiyo. Eza makambo o ekomaki na bomo na ngai. OK. Siko yebisa biso nini ekomaki na bomo na ngai? Nazalaki na bonne vie. Bonne vie ça veut dire Na mituka pangu homme d'affaires. Donc ça va navette à Kinshasa, Pointe Noire, Brazzaville. OK. Et comme à un moment où et écoute un pasteur voyant Kabamba na beach. Tant que tu écoutes na zaina bagarre de corps ngai. Et ça colle pour ngai. Amona ko lo ba vanti. Alors ça colle azol bana yoni. Bandi ko lo ba pona vie na ngai ya mwasi mo na zo vivre na ye. OK. Asali ni mwasi yango. Toke maleme. Tanga banyo se kapona mwasi na zaina na mona yo ba vanti na bete ke mbata. Na ke après une année concesse na ngelo ça na mweke ma activité na nga ekomi kufa. Na ye na kumola na mingi pe na TV. Ah, parce que moi voilà Kabamba, Jérémy Kabamba. Ça s'est renseigné ba yo manga pa ina ye. Tant to kutane abani ko sakoela ngai. Que yo ozala mwasi mo vivra na ye. Mwasi wana aza sirène, aza tata mwasi na oleki ya papa na yo. Aza sirène, mais abongwana akoma mwasi na yo. Ye mutu abomi ba activité na yo. Aboma mamla nyoso tu. Abwakela me bambasu. Même temps loko na ngai. OK, kolongana mingi. Nanzela na ye nzamba sala grâce na mai oya sambelaka kosukola tina moni lelo asaboye eza kisi ta sala kisi te lelo baka nanzela ni nzamba zo sala tina moni boye tina komi boye eza nanzela na ye Mutasala boye izali tata mwasi na nga wana mwasi na ngai tata mwasi na ya bongo mikasi mwasi na ololenge nini akozwe longi mususu sirène akoma sirène. OK. Donc alata elongi mususu akoma mwasi na ngai tozo vivre na pe to vivre na tita mai o sala supporta. OK, d'accord. Desikoyo bo oyo sala constat ki makambo l'homme de Dieu le bakala yo et kokisami to moni yango na moni yango tango siko na komo lekala ba délivrance na nzela pasteur Jérémy Kabamba voyant à comprendre que te ah muto akenda kota nzamba solo poa ti lelo na yebi kota kenda te kota zaka te va faire ndeni depuis koya boni ko sambela sikoyo pota ndeni na moni za mwa munene pote za mwa séance ya prière ils ont continué. Bah oui, la séance à prière ils ont continué. La prière chaque jour avant la bimana de la prière, attends on a la prière. L'homme de Dieu n'a pas son nom le moment bouquet nayoki mai papa lobi akutana ki na yo pesi prophétie après une année makambo s'est réalisé. Betala biso non yo mo zayi présent et salama ki ndenge nini. Papa nzambe na yo nzambe ya lola ya baitu bazolanda biso apambola yo. Amen. Parce que omoni chaîne oyo eza chaîne ya vérité. Na nzela ya ba émission oyo elandisamaka awa batu babiki pe batu bazwe solution. Na lukaka makambo nyonso esama na ba preuve. Bato nyonso bazolanda biso na Pointe Noire baebi moto.
ande kosomba biloko kolia wa ba filia matungulu ba madesu akenda na ona nini na continue parmi ba homme d'affaires azali na ndaku te ka futela ka lupangu ba mituka azaki stable. L'incrédulité et qui comme ma biso na échec na yebisaka bana nzambe chemin ya je m'en fous et ma biso na si je savais ce qui ça na biso ozwi nga na mona na bichi ngobila papa yebani na bichi on s'est renseigné na témoignage. Le messie m'a menacé, c'est mon frère, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est s'il vous plaît. Na se présenté que je suis un prophète. Nabi na mon sirène na nzela no ma oluka bomayo. Abi sirène nan. Na beza moi si bozane na ndako. Le messie m'a giflé. Na yebi si ba garde ne soki ake nyo soye zonga pater. Et s'il y a kenda, nazalaka humilié na beach. Mais comme je sais que na lobaka on a sentiment na gaïté. Papa chic, président, et ça na part ya biso batu, il y a aussi la part des dieux. Soki mondoke lobaka, molili lobaka, nzambe na biso pa lobaka. Akenda ici là. Na nzela ya ba TikTok manini na mona muto abenganga. Asenganga adresse. Jour di boso na yamba na victoire côté are mabaya. Ndenge kana pesa kabatu ba numéro na ngai. Na yeba pété. Proposition na mona ke dès le début. Non na mona ke différent. Na coupe tala libu moko vimba. Na kolo ekiti. Afuka mi abandi ko la bi papa yebi nganga bi rappeler ngai. Quand va rappeler na yeko se souvenir. Abi ma message yo pesa ngai. Na bandaka kolinga tata mwasi nanga parce que azaki mwana suka ba papa la biso. Papa si akufa. Ngande na zwaka alati maskete. Les gens ba omona ipe ba oye ba makamla zoloba. Même si bana tata mwasi na yo na ba omona. Mon frère Bondokeza. Nzoka tata mwasi na a transforma na elongi ya mutu mususu abala mwasi oh ya vivre nzoka zaki mwasa misala nini. Lelo ndako ezate mituke ezate pa uti prison bakanga na makambo ayebite papa bozo mona ndenga komi bo komi bien soki mwena libumu ndenge zaki abiki pesa na service na sala akaya mai on pesa kaye mai wana sukoli mai wana meli na nzela ba mai onga na pesa ka mon frère il y a des gens ba olandanga na poto na tinda ba mai il y a des malades transformés en guérison. Nazana mwasi moko azolandanga na Belgique. Oh bébé Zimbabwe me ba mona ka maladie. Na longola maya wana tindi na agence ya Victoire. Kota maya kalamu. Pam! Maya kenda asukola za guériti lelo. Pona kolomba na bana nzambo bazolanda biso. Sentiment qui comme mon erreur. Mon peuple permis faute de connaissances. Papa nanga okosala nga mabete qui t'a dit? Maman na yo okosala mabete qui t'a dit? Tata mwasi na okosala mabete qui t'a dit? Le monsieur na aza alati maskete bazo mona ye agifla kangai mais lelo ta la vie a komi mais bazola ki sapeba na nzambu bola na biso mokili mobimba na pesi kaka 3 mois nyonso kufa ezonga stabilité ya vie na ye kozonga na yebite ba bola na biso ba problème ni bazanango. Obelaka maladi otambola me maladi mona na kate. Qui t'a vendu et qui t'a acheté. Yazwaka moi ça vivre na moi sinzoka sirène. Est-ce que mobalo yo vivre no ebe ta dame na ye? Depuis oza mobala no bota kaka bakizengi. Depuis oza na moi ça na vie uta na o ekita. Depuis kuta na mobala na bandoto kaya bat bakufa. Yo eso se retrouva na poto molota ndoto kaka ya oza na Kinshasa. Oza na mboka yo uta. Aussi de sa classe comme maman mukolo papa mukolo mais bandoto na eza kaka mutazana uniforme bayiba yo basaki bayiba yo bilamba bandoto bazolanda yo parce que muto ateka yo yebiete mais na nzela ya voyant na ko révéler makambo bombama asa présent na leti se masque te papa nzamba pambola yo papa okolobani na bandeko yo peut être bandima te ki nzamba salaka nzamba salaka okolobana bango nini na koloba vraiment na ba sœur ba frère na ngai nzamba sali soyo zaki nzamba lola te menga lelo zo langa likolo
nazana kunda mais na nzela pasteur voyant nzambe na enda sainga na zalelo boye soki ezalaki bato basema nga bato oyo basalela bokoko mais nakufa mais na nzela mai kaka oyo asalelaka mai oyo apesaka oyo nasukolaka namelaka yango lelo naza na bomoi boye nzambe aza bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu m'a retenir ni na maïno sur tout le biao. Papa nzamba pambola yo eloko nengi na yebisa bana nzambe butu eyindaka suka tongo esaka nini etalanaka ata molai ya butu na bitongo esa nini etalana zela napesa yo témoignage moko. Je pense toyebi galaxie oyo ya 24 et je mosusu nauti côté ya IEC nautaki cour en face ya IEC embouteillage makolo souhait na bina banda kotambola makolo chauffeur azolandanga na nini fisto azolandanga na nini na sima na banzo tambola se retrouver ti liboso IEC namoni mutu likolo ya moto na bibien ndeko na biso bawewa likolo ya nini ya moto natala bien mpona mona mutu minga na omoni skelete namona natali bino bino azomona lokuta to ya solo na pusa nese bonsoir naesi oke wapi atindika atournisa moto akoti nzela ya école française namoni moto elimo. J'ai compris que natena bino betela nani bisolo mutu andima azaki mutu ya moto physiquement mais nzoka mokufi eza bato mosusu bazwi malédiction na nzela ba rapport sexuel eza bato mosusu zwi na bango ebebi papa depuis mutu abela maladi emonanaka te eza bana nzambe ebele bazolandanga nalobaki témoignage yango la fois passé nayebi famille moko na yolo chaque année na bibia chaque année bakufaka 3-4 naza na mwasi moko nazosambela na ye aza na mwana moko aza na 22 ans abi papa nakomi kokende na ménopause chaque fois soki nazwi zemi après un mois et demi zemi esa nini un mois et demi eza bana nzambe baolandanga bazemi elongo ya bango inutilement apela maladi moko aza na poto aza partout mais maladi solution emonanaka te ye oyo asaka tembe le monsieur m'a giflé monsieur mon frère bino bozolanda ngai qui t'a vendu et qui t'a acheté wenza molili ezalaka bateka libala na yo bateka etwali na yo bateki bana na yo obota bana oyo na poto babenga bao banani bana wa bakizengi bana wa bakizengi nayebi famille moko nakoki koyebisa papa bazali na kitambo na veni oya papa boti bana 4 bango tu babotama bana wa bitu minene na oloba mokili eyebi bana wana bango tu babotama banani bakisimbi naye kokutana ye na nzela moninga moko ya profeti na église nayebisa kaka papa olingi bandobota bi papa nayebi te naye natali na voyance natuna ye oyebi mutu kombo Joseph abi ancien patron na ngai nanda osala epa na ye na boyebi epa na yabi nayebi na boyebi nga bi nayebi na bibano baza ya ote bapesa o bana ya mai nayebi ke koswa yo mais operdre bano nyonso papa amemanga na butu nazoloba mokili ezoyoka ngai tokenda na sambeli mai na bwaka mai kaka na lopango na porte bana na bakufa lelo couple na bana bo babota bango normal nanga teki yo nanga sombi yo maladi nini erumeli problème nini erumeli na vi na yo ti lelo oza na poto 12 à 13 à 15 ozalaka na mikanda te consulte nzambe avoyaka baba mibali nyonso bayaka bakimaka consulte nzambe avoyaka baba. Voilà. L'homme de Dieu, numéro de téléphone rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. 081 375 27 94 081 375 27 94. Je pense que côté la bangwana ba afficher yango oyo aza na besoin nanga abenga na ba problème abenga pour la tembete ameka nzambe nanga komona.
Voilà, l'homme de Dieu Toloba, oza bana ba autis benga oza yo bimana ndeko na yo mobali obomba oloba secrété benga l'homme de Dieu. Yo bimana papa leko bimana noko bimana yaya bimana ba cousin cousine obomba secret. Ah mwana moko za na kata ndako obota na ndeko na yo obota na mobali ya libanda, il faut le dire, il faut oloba parce que ma bomba ka mabete. Au petit numéro de téléphone l'homme de Dieu 081 375 27 94. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on se retrouve prochainement sur qui sponsor la Bisso Azonité. Bye bye.